Merci Balandia aussi du Congo, merci Nakabu Asima caméra, merci Nabino peuple congolais. Nelo Oyoboy, Ndenge Boyebi, situation de sécurité en Bokanamiso, c'est très grave. Et puis, Togolobe la Makambu. Oyoboy, c'est là qu'il y a homologation à stade et à Marty, Ndenge Batu a frappé. Par rapport, Ndenge Nakaf, Bauti ko sanctionner Bango. Et puis, tout ça qu'on sensibiliser toujours. Pour l'activité, il y a le 17 février, Boyebi, tout la saki déjà appelle. Na bande ko nyonso o baku ko soutenir biso na mai na transport pour na ko kitali boso ambassade de France ko talisa na bakambi ya France que vous n'êtes pas le bienvenu chez vous, restez chez vous. Parce que le oboye biso tout au bien que notre pays traverse des situations très difficiles. Situation qu'on traverse difficilement. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants incompétents. Et compétence est une auto. Nani Mouzasari qui commence à humilier, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le losa les sous les Kambaroka Moate n'engue boyebi. Tout le monde a qui Félix en Afrique du Sud. Na général Avimba Bapake ou na général Chibangu. Nous tous on s'est posé des questions. Comment est-ce que le général Oyoboye Mbokesana Bitumba lui préfère aller prendre des selfies en Afrique du Sud, na Félix, na délégation Bakendali. Les pays sombres, les pays saignent. Mais les généraux Kassaye, les ressortissants Kassaye, ils préfèrent aller se sillonner avec leurs frères partout dans le monde. Est-ce que era Mobutu tika kumona ba biloko abo? Ba généraux bazawa na pona couper sa ba stratégie militaire. Mais aujourd'hui, monde déjà ko tourner en inverse. Félix Azou ba généraux nyonso, moi je ne suis pas tribaliste. Azotambola kana bango. Tinde bo mona ki e avec ko se retrouver na Comores. Comores les amboka mo eza île moko ya muke. Les Comores dépendent de la France. Comores eza même pas na 2 millions d'habitants. Ville qui c'est l'équipe Comores na monene. Comores dans son ensemble a constitué une affaire, il y a ce qui est 500 militaires, ça pas plus, au moins que je me trompe. Bon, tout comme ça, armée na bango, à peine en 1900, on a touché 2000 et quelques. Mais regardez Félix, Azo Kende, na comment Kosenga Lisungi. Je suis venu chez mon grand frère pour lui demander. Bon, dans un tout na suko. Bon, ils ont déjà constitué na 2 millions de personnes. Yo sikozo senga bango ba militaire na bango. Comment rebunda bitumba en Afrique na mbogani. Donc Félix veut sillonner toute l'Afrique. Na ba ila mike nyoso bino boyebi pona okena ko solution ya makambo obo yakena ko pelisa moto. O yakena ko signer ba accord. Yena ba M23, il a signé des accords. Na Kagame, il a signé des accords. Partout où Félix se passe, il signe des accords. Même en Afrique du Sud, on a bomona qui Félix a signé qui ba accord. Na préda à Zambie. Pour exploiter la matière première au bout, va découvrir. Et puis, quand il fait ces histoires-là, il ne consulte personne. Félix gère la République comme Nenga Mutuna Elingi, Nenga famille na bango so, etambola ka famille na bango ya IDPS. C'est comme ça, il fait ce qu'il veut na niveau de réflexion na ye. Mais tu es Kembo ketambo ka mibeko. Même étant na royaume Belgique, au que roi zo régner, mais gouvernement zali, Assemblée nationale les alliés. T'as le niveau d'incompétence. Oh, ils ont dit que non, Félix Ndengazana, il est là que pour nous créer des problèmes. Il est là pas pour le bien du Congo, mais il est là pour créer des problèmes dans les pays voisins. Aujourd'hui, na Kachamata, na Lubumbashi, dans la source haute aussi, Félix a déployé plus de 1 bataillon mobimba garde républicaine. Baké quoi cercle d'Apoya, Kabila. Pour quel motif? Yemogwa Kaibi. Koto bo Félix azotama ba généraux, koto bo mamanani obo Nyakeru azo présider, azo remettre ba brevet et pas ba militaire. Donc la seule chose tikali, Denise Nyakeru ko maka ko présider conseil des ministres. Tala niveau mbokesoke. Yango nazo bengisa bino ba kongomani, to telema, to bima na kati ya pongi otozana ngo. Parce que si on ne fait pas attention, tous en a quatre distractions, il y a une polémique qui est mukila.
Félix wana sombi a via sika lobi akolongwa na comment lobi akokena na Lesotho akokende kolela kaka un président plénichard. Le régime est haut, le régime est légèrement, le régime est le plus pété. Le régime est le plus nabi terme haut ko benga bangote. Et tika Félix akende kosenga aide na Sahara du Nord. Yamwana nazo senga na bino bande ko ngai. Le 17 février, nous devons faire quelque chose pour dire non à l'arrivée à Emmanuel Macron en Afrique, en Congo particulièrement. Parce que le lot, RDC est un président. RDC est un président visiteur. Parce que ceux qui sont libres maintenant, on ne peut pas yaki, yaki c'est là qu'on a Félix. Parce que Félix est en Suisse, Belgique, et puis il n'a pas pensé là. Donc Félix vient que pour visiter le Congo. Ayatali, Azum, a Mbongo Koti Kombe, allez Azum a minéré avec côté Kayango. C'est ce que Félix est à Zosala. Le lot boye Félix aye na bataliba bande kuna biso ya Kasai o ba soutenir kama kambutu et pas Félix ba mona kama lam. Au lieu toute la République bino bozana mukoto molo tala nini stade de Martyrs. Bon stade de Martyrs ba bongisa 10 millions de dollars américains. Félix Tshisekedi dina batunae ba détourner yango. Ka fait ko ça l'expectation batala boye toilette ya Martyrs wana depuis Mobutu salango ba vidaka yango te. Ba caro salité salon ya presse zate ba conférence de presse ndenge za bamboka misusu. Donc batu oyo boye ba yibi ba détourner mbongo. Oyo zala ki pona traiter ba stade de Martyrs. CAF alobi non stade oyo boye eza ko répondre te na ba standing international. Bataliba bité eza ba evre ba to opposition. Lokola bango makambo tu ba mesana kaka ko bwakela batu. Félix a ramassé batu nyonso ba frapper na poto aye na bango auti ko nomé moko etanda a soko mo esui Thomas soki nani wana. Mutu wana bakangaye na Belgique. Pona escroquerie bana ko travailler na banque moko bo a détourné une affaire à 11 millions de dollars américains. Bota la bateau Félix azo sala. To boité, si Félix même alingi azo bande ko na tout ya Kasai. Atia bango ndenge bayebi un président chef en tribalisme. Mais il faut penser à la paix quand même bato mayele. Mbongo ya francophonie bayiba akena ko lokota DJ Mokobo bino tu boyebi. Donc mboke sa ko tambola kaka na bamiyebi. Lelo oyo Kagame avandi ici ba accord diplomate nyonso na Rwanda. Ayebisi bango monsieur Tshisekedi n'est pas respectable. Il n'est pas honnête, il ne sait pas respecter les accords. Ngai na tuna Félix na ba président misusu ya Afrique. Que M23 baza ba Rwandais ou be baza ba Congolais. Félix alobi ba M23 baza ba Congolais. Donc Félix change les paroles à tout moment. Et puis lelo on ne bozo mona. Bochab ake kokota na mboso. Pour ba soutenir Félix. Ba Germain Kambinga. Mboka eza ko tambola tozo e baté ba tozo mona mabe baso betara mabo. Ya mwana boye bango c'est le même chose tout monde kana régime Kabila. Au lieu ba to ba soutenir ba bisa Kabila que non les choses ne marchent pas. Bazalaki wana Kabila Umela Tolembina Nuyote et Koso fait du fait batouana bakimaki et ce sont les mêmes personnes bango wana ba traverser ba kikuna ko luka pe bayi bambongo. Au lieu de voir le problème de la sécurité makambo ya ba kongomani lelo oyo boye bomoni bango tuwana bake okumisa Félix. L'opposition n'existe pas au Congo. L'opposition est Koufi. Résistance est Koufi. Aujourd'hui, le soldat du peuple, j'ai pardonné Félix. Quand il y a un soldat du peuple, Alimbisa Kabila. Donc aujourd'hui, là, au lieu peuple Alimbisa Batouana, bino bozuli tia peuple, boteki yango. Yango bozo mona biso tozo senga na bino batu. Bo bino ka musana bino kotole, matolo nini. Mais bino tam bozo ba 30 000 dollars bozo pesa ba soldat du peuple bozo pesa ba opposant wana. Bazo sa nini. Na minute obo est-ce que bozo ka batona bazo roba. Caméra il ne parle pas sur le plan sécuritaire. Bamboka wana ezokende. Bazo belo comme côté. Kabila ba comment ko benga université d'Ikara. Oh ça n'existe pas. C'est question ya mboka na biso nde muteso kene mabe. Ba Bochabe, bango tout. Tinenga bazo so ba village ya mboka na biso. Bazo ba teme biso moi to ça na ba courage to so loba. Bo soutenir biso, to telemisa ba jeune, to bima na balabala. Trop c'est trop. Mboka so kene parce que lelo oyo boy, ndenge bozo mona wana. Mboka za okene. Lobi banani ba ko tango bokwa ko so pouvoir ngo boko gérer banani. Boko gérer une partie ya mboka.
Kagame on a déclaré déjà guerre na biso. Et puis là, oh non, bakangi ba chaîne à Rwanda nini? Chaîne oh bakangi wana ba chaîne à Rwanda oza sur ba canal sat. Nani anandaka ngwa par kaka mama Denise Nyakeru na ba Krisha Busembi. Na ba lusa kwenu. Pona biso za non événement. Lelo bozo mona mama na biso soki madame assez bon. Mama mosi ya caméra ya kala soki mboji soki ememboji. Aza koloba awa. Caméra botula ba mapangu nyoso. Pona ben azosala makambo wana pourquoi parce que baza na pouvoir. Trafic d'influence. Asengi ba kongoma bino ba mama obo bino ifo bomona makambo aboy. Parce que biso tango tozolo ba awa bo soutenir biso to benga na batu oyo boy. To changer système. Bambongo na bino bo tia na poche. Mais quand vous avez des problèmes, bozo ya bolobela biso to kolobela bino pourquoi? Po bosali nini? Tant que nous avons besoin que nos maman vont soutenir biso bana bino parce que le temps besoin subir ba humiliation obo. Et c'est que bana na bino boboti bazangi makasi parce que le oso to bimisi ba jeune belé. Je ne crois pas que biso to ondima que bino ba maman na biso ba humilier bino. Parce que tant que maman déjà caméra ça ko boka biloko no libanda, asa ko kato mi bilamba mutakala. Vous n'êtes pas la première dame. Ya ko subir biloko wana toloba makamba Gisèle pela awa. Ba brutaliser na bato a déjà batika mutakala. Mais le lot autour ba bo soutenir biso. To bengana ba miyibi oyo boy. Parce que c'est inacceptable ba politicien ba comme ko changer ba sindenge ba lingi et puis ozomona ka batu wana ba zo gérer biso. Moralité nini batu na bazana ngo. Moralité nini batu na bazana ngo. Yango na zo senga na bino. Biso toza wana te po to bana ko défendre makambo na bino familial. Lokolo senge comme makambo moko privé, yango moni biso to koloba yango. Mais eux zo concerné biso ça yango wana te. Parce que bino pe besoin na mutema makasi bolingi ko soutenir biso te. Bozo mona. Toza na besoin que non tous les bamiyi bi faut bakanga bango. Génération mosusu asikeya. Peuple congolais tiki espoir na lamuka. Mais la mouka ngwe lelo obwe so ko mape baluka super comme nini to ba kalisusu te parce que marche mon côté à la mouka sala ba kalisusu marche à pression oyo so kita ngozaki marche pacifique na mboka za na kati occupation ba Rwanda ba poussani na sake lelo obwe ba M23 place bazali ba Rwanda baza 10 km na Goma aucune activité la mouka ba leader no so la mouka ba lobi otebiso limbisi Kabila Monsi to lobi nete mais vani ne kimia mais Fayulu lobi ya limbisi Kabila alimbisi pe Félix donc de fait que ndimi ko limbisa bango donc boko mona bango ba okota na kati ya gouvernement il faut travailler et puis bino ba jeune o besoin de conscience bo excusez moi peut-être de terme bo bete la ka bango maboko passer bozo comprendre que non batu wana bazana pona ko doubler biso mais ne sont pas là pour le terrain na biso bazana wana pona be terrain na bango yango ngana bisaka bino to se souvenir la maloba ancien premier ministre ya Côte d'Ivoire. Vous la jeunesse ya Côte d'Ivoire baza ko utiliser bino tango ba terrain na bango za mabe soki bazui solution ba boki bino biso pe ba jeune na Congo toza pareil mais ça ba jeune nyoso te tozali ba Kabuya ba Bruno ba Lumumba ba mama Osea ba jeune baza ebele congolais mabende siko za mutema luku le koso ba otambusa ka bino na ba moi abu pona 2000 3000 pourquoi pas que non to bima pe to tambula pona makambo bunagana bande kwa Goma wana ba osa ba manifestation bazo ba bisusu ba kufi monisco bomi bango mais a on a qui c'est le comme côté soldat du peuple to bana connaître soldat du peuple bozo ko lia mbongo gouvernement ya mwana bokomi ko la pongi bolali sa peuple congolais pongi ba bébé ndenge tient tisike de bana ko sala ngo mais ngana zo quoi je ne vais plus trahir ma lutte mon combat le 17 novembre le 17 février tous on a besoin peuple congolais tellement na balabala ba kosi biso trop c'est trop lamuka ba pesi biso maite ba pesi biso éducation malonga te est-ce que to limisa batu wana bazumbo kana biso balingi pe bakaba yango tisekere zo tambola ka lokola kai na monde atier solution ezate Félix akosala 400 voyage boye ba yango solution ekozoma ati ata Félix akokuta tana mame wata solution ezali te seule solution ezali ya soulèvement populaire ya révolution a dit que 64 fait ça la application na bino ba nyonso bozo souffrir na ba régime na bino ba mibali na bino oni ne koso ça ne nous concerne plus eux concernés biso za république alors numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde boku komela biso boku soutenir biso pour que nos activités à les 17 ezala une grande réussite ngana bino tukutani na mikolo ezali koya matonde.